Mbote na biso na pesi bino bambote ya trop, bambote mingi. Ya mbote tokota na masolo na biso na lingi na souligner moi likambo moko ya mukie qui m'étonne beaucoup. Ils ont salaranga passe à chaque fois parce que nazaka fan monene ya petite sœur na biso Nathalie Makoma. Je l'aime bien. Na sepelanga na style na ye. Style commando, style moko eza un peu très bling na sepelaka nango mingi. Alors, à chaque fois ce qui a posté moi photo moko na yaka mbangu pona na sala ye ba commentaire ya kitoko na booster ya kene liboso azongela miziki na ye oyo ya mungongo ya Nathalie ezala oyo azo sala lelo ezala oyo akosala soki ndenge nini. Moi ce qui m'intéresse c'est Nathalie Makoma. Vraiment na yebiki akobima avant de temps moulaye betaki ba featuring ebele na ba Nigeria Papa Wemba boye na boye mais aluki abunda na banzembo nini oyo aluki ba parolier minene ba komela ye banzembo ya minene ayemba mais bato basali nkomo ko botigala na nokomona te bato bazoyebise soki tokokomelo banzembo ekozalaka ya nzambe ya mokili te. Oh, et puis ceux qui botali ba publication à Nathalie Makoma okomona kaka okomi Satan okomi boye okomi lokola ligorodo okomi lokola niawu ozalaka bien surtout ba fille congolaise oyo bazalaka na Belgique balo wape mayele te basi yango ba congolaise na yebaka te. Bomoni Nathalie Makoma tango abaneko sala musique ya gospel, elle était pauvre, elle n'avait rien, même $100 ou pas bazalaki na ngote. Lelo a commencé la carrière solo et elle s'est stabilisée. Makambo belé bino boyebi ete bo solo la rapena yete. La diva Nathalie Makoma, c'est quelqu'un à l'andagana yete. Na moni gutu ba Mbappé ba joueur ya France ba komeli bango ba bêtise ba bloquer ba compte na bango moko pour ba zo kongo matoi passe. Mais Nathalie elle vous laisse critiquer bolo banabino a calculer ne ba biloko wana te. Nathalie a été toujours sollicitée na Congo botala be mission nyons ba concours nyons les grands na Congo ba futela ke billet hôtel ye na mobali ne na bana ba kendaka Congo aza sollicité. Chaque samedi akoma robeta ba concert ya VIP na Hollande, na Londres, na Paris. Aote robeta na Paris. Azalaki invité spécial ya journée de la femme pour ko immortaliser Mama Pongolov na Bruxelles. Bolanda yango te ndeko. Moi si abata sala bino loko te bo finga ke mikolo nyonso, bo finga kaye. Azonga na musique ya Nzambe. Nzambe nini obino bozala naye? Oya ba ndoki wana obozalaka na ye wana yango bozobenga Nzambe. Wana Nzambe motema mabe bozalaka nango wana ba égoïste ba ndoki bobimaka na butu. Je préfère Nathalie Makoma ke bino. Elle est sincère na makambo na azosala. Azana logique moko bien établie. Bino te bino boza ba chor ba ndoki. Boza ba chor bino. Bovandika wana kotalaka ba maboke ko criticaka ko tongaka wana spécialiste na bino ba mama congolaise surtout ba jeune fille kota lelo nyonso ba botemi na ba années 90 2000 bazala ba on éducation ya malonga te bazaka lokola mbuma etela ezanga poso ozomona kati nango. Donc mawa trop courage Nathalie Makoma omoni tango ba agresaka ye to benga kaye petite sœur to ya ba kote kuna to kuta na moto ngo azwa lumbe mais aloba yelo kwa makambo na justice to tika justice ozomona ya ona yebisa yi mobali ne JC il faut que na sport oye ba ko protéger libota na yo donc baza ko agresser mwasi na yo à 10 mètres na yo ozo oh simba mère na nga momi na nga yebo na miso na nga kudungo na ko sopa yo na mabele okolokota penda fulu na mabele na kudungo boro okozwango pena ya nkalo osopani na mabelo simba boye 4 absente
minu mineza na yote na monoko wana ko sentir pena que non batu ya beta mutu na mukilio bazali yo simba mwasi nanga na wo condamner si c'était parce que eloko asalaki ezaki mobilité faut protéger mère a besoin de protection na yo mère aza star ba Nathalie Makoma wana bazalo wala ba panthère alali yozo kima bambango pembeni na yo moni so déjà félin en lien léopard déjà soka le atondi na ye ataba mboloko bazokima boya kiparate mais tanga olam garanzala ba mboloko wana kuto ba oleka kuta 200 mètres te Nathalie Makoma boko mela petite sœur banzembo ya kitoko bino ba paroli ya minene asala ngane so musique nzambe tabwakisa na ye ngako na sepela parce que ba musique wana nzambe wana bato wana pe ba agaro wa bandoki moko boye bazana ba monde moko boye zanga tina Nathalie lokolo pona kana yo sala mi carrière solo na yo sala mama sala na yo bon tolongwe na likamba ma Nathalie Makoma tozongi sikoyo na ba masolo na biso mbandaka bakendaki na ansi ata na ebite combien des avions kendaki mbandaka encore basi ya bangala pe ba makasi ba mama wana bata ba libido pe suzo baken non mbandaka osala ika malamu po hotel de luxe pe salaki te so ba salaki na ba pullman kuna ba hotel du fleuve kuna ba chambre wana nyonso bongo bokuta ba dry katani kata po mongo penda za lokola munganza te mwasi ya mongo alokola munganza nde balingaki ba pasula ba mbeto ba mais malheureusement iloko moko pe ezalaki na ngote na mbandaka bata ba libido wana bato balingo mona basi te ozwi mokonzi na bango Chilombo okiti ba Peter Kazadi bango to balingo mona basi te na yebite bato wana non eloko nini on baliaka ekomisaka bango nzoto makasi bongo balingo mona basi te d'ailleurs kotala kaka ye moko via mokonzi bozomona ke moto oyo c'est une pourriture muta wiko bota te oza tabule yo to ozali jantamisine oh mais non oza kofi olomide ko bota oh mais non non Chilombo alingi kobota trop oza soldat oyo oza nani oh ke soko voyage zwa mwasi na yo zwa mwasi no kende na ye bisiko zo kende alors ba posa nyonso kozala nango esila pa ya mwasi na yo ezate ke okomo tambola na lambio moko boye pembeni soka bokomi na mwamboka moko lambio papa kolia te oyebake wana lambio abwakeli yo cri yebake soso malamu aliaka kaka pembeni ya ndako kengela biloko nini omemi pembeni na yo kuti basi ya bamongo efonza indemere motobali ya mwa mutumekese puli ya ye o bato balobaka ngelo ngolobo losako oko kitaka wana minano tora micho bino boganga kako biso bamongo miso gamo kakoswa aye wana ifale botya mosapi tata toina motuna bino bamongo kako biso bamongo tosonga kasima te otie aye wana esengelaki botombola mosapi tata mokonzi pesa biso maloba pe yo po lobi mingi bino bamongo bovandi kobetaka maboko mongo akoma joba onga mongo onga libinza osombere suka na bisanga aye wana te pe aye kosala bino basio asalaki na Kasai botiki ye kaka boya kende kaka boye boyokaki makambo alobaki na Kasai te basengi société moko boye électricité oyo babengaka nini na français société moko ya lumière donc ba société est créée à ba lumière bazwi yango na Elizabethville na Afrique du Sud 6 conteneurs bandeko 6 conteneurs
eyeti zambi ou kasumbalesa koti na batrin eyeti na nini na mweneditu bazu yango na bamituka eketi mbujimai tala trajet ale babani ko installer ba lumière na babalabala ba lumière bisika ye Tshilombo orge contre zalega ya une semaine ba bengi sina jibe mpiana tia $54,000 caché ya jibe mpiana abingai na kozwaka caché instrument bino moko basali makambo nyonso instrument batindi kuna jibe mpiana beti ayembeli bango ye mokonzi tanga ye asimbi baluba no aza mutu mabe aniati bango ba promesse bomona kikaka mwa pembeni wana na mboka moko babengi lupata mboka mususu funchi mboka mususu Chimbelenga boke na 250 km na Kabinda d'ailleurs kutu Chibamcheunga alongola chefferie na yatindango musika depuis makambo ya kamwana nsapwe ko yake 2600 familles ti lelo bazana ba tante na Lunda Nord ti lelo ye Tshilombo ye byango te bazana ba tante na Lunda Nord banda bakima makambo wana kamwana nsapwe bazonga kasaite suka zalaki papa malamu akolobake oui ça me fait mal atako tunaza mokonzi te to solola na HR Angola tozongisa ba mama bazonga na Kasai rien bana wana mikie ba 12 ans ba 13 ans ba commencer la prostitution na ngambo Angola siko azo décider a refouler bango ba benga na bango bazonga kote na ngambo na biso bakendaka liboso makolo basala 7 jours na makolo po bakoma na Lunda Nord pasi nini o batu wana bazomona ukesu na mbandaka ona kotongela bino université Tshilombo Tshilombo yebi Kongo te aza maele te université ya munene ya agronomie ezalaka wapi université ya munene na Afrique centrale ya agronomie ezalaka wapi siko tongela ba université bazana besoin université est-ce que mbandaka ezali ville ya mukie oyo bazangi école Mobutu atanga na mbandaka oyebi yango te Tshilombo mbandaka eza une grande ville mbandaka ya une grande ville mbandaka eza lokwa kikwiti te bongisa nde Kongo mobimba koyaka te koye esika moko boye boko banda soko envier bato a poto te mais ça c'est un malade makamba rama we toki bomoni pa ya Tshisekedi ponga na vécu kuna jeunesse nanga mobimba na vécu na lopango wana à 100 mètres na fasi boye pa bakibasa Tshilombo bazalaki 5 plus ngalula na Sami Badibanga 7 na famille wana Tshisekedi wa Mulumba tindi 3 bana na Belgique na 1984 3 deux de grands frères na ye moko petit frère 3 atindi bango na Belgique tango wana bana Mobutu pe bake Belgique mbongo ya kolia euta Kinshasa c'est Tshisekedi wa Mulumba qui a envoyé ba kosa ke no rentrée académique chike zongi batanga na bango te l'art basela ngo ba besoin na bango alors grand frère ya mibale akebala mwana ya Kibasa pona nini po baboma moto guerre komaki penda ya kobamba na mabanga entre ba voisins bozomona ba voisins ki papa Kibasa bazobamba papa Tshisekedi mabanga papa Tshisekedi pe bazobamba mabanga boy c'est par là que Zwangalula na Sami Badibanga po baxi effectif na kati ya lopango po papa Kibasa basalaka ba box baza ba boxer donc guerre soki komi ya makofi kotoyo bango bakozala ba perdant
bagezo boxer Sami Badibanga baye batia na lopango. Lopango ekomi équilibré. Entre-temps, ye Tshilombo na deux grands frères na ye bazalaka na bango na Belgique. Ba yaka kutu ba vacances te. Et je n'ai pas compris et loko nini yango eleka wana. Est-ce que abengana ke bango azana tina na bango te to vraiment tina ke bango na poto ba inokotanga. Et sika wana nde nazaka na réponse te. Mais ezana bato oyo bavandaka na Tshilombo na kati ya appartement wana ya Bruxelles bazati lelo bagoza na réponse ya koyeba eloko nini leka wana entre bana wana ya Tshisekedi na tata na bango. Pona biso baluba bana baza mike na ndoko tinda bango musika batanga kate eza quasi impossible. Bana il faut ba bénéficier d'éducation ya papa. Alors biloko wana nyonso mona mwasi oyo boso mona ya Ramu wana oyo kibasa wana ye azali bokilo ya Tshilombo, grand frère ya Tshilombo mutabala ye. Zo comprendre ba Tshilombo babota ma 5 na explica bino déjà makamba famille wana babota ma 5 mibali na mibali mwana mwasi alaka te oya mwasi ayaka za cousine na bango Sami Badibanga za cousin na bango mama Marche mutabokoli bango na kati ya lopango wana ozomona Sami Badibanga ba contacter lokola mwana parce que akoli na lopango wana lelo peso itozoke na makambo ya Tshilombo président eza a cause ya Sami Badibanga. Eza jalousie moko s'installaki na kati ya famille ndenge nini. Mais Mama Martha Bosanige Tshilombo n'a jamais été membre effectif ya UDPS. C'était Sami Badibanga qui fut le conseiller en politique ya Tshisekedi wa Mulumba. Bongo banda kala wana Sami Badibanga zalaka conseiller ya Tshisekedi. Mama Martha okaka motema passe te ponani. Sami Badibanga zagi na ba crédit ebele ba nyongo ebele banga babotole ndako na Bruxelles. Offre wana ya Kabila zaki loko moko pona Sami Badibanga. Akoyi kozanga ngote. Biso zalaka na lopango na Lemba terminus na avenue Kimafiki numéro 122. Bisika na yebaka vie wana Tshibala. Avant na lopango moka baluba babwaka ba maya ba tomate ba maya ba fufu na lopango boy. Siko mutu avana na lopango ndenge wana. Ba ebiseke bo yango yo fond d'investissement na yo ya yo moko proprement eza 400,000 balles. Si tu acceptes poste ya premier ministre, tu pesiona no 400,000 balles o bongisana makamike migoza nango. To mona folie kota na kati ya ndako wana abungisa même 50,000 na kati ya ndako Tshibala. Bake ko benga nganga monganga beza mwana no mutayibi yango. Mwana o atali bia muswe ko yana ngotika eza mwana Tshibala. 50,000 pa pechuana ye na Champs-Élysées. O mona gate ba uti na ba famille passe. O moni ba basket moko ba Nike moko boyebi magina na 2019 Nike on ko to komona on Nike pump ba Nike moko ezaki loko ba nzela ezaki mibale ba olata ngo ezaki mingi ba tendance ya basi ezaki 180 euros na snacker bango tango ba ye ba pichuana ba sirisa Nike ba ketch batu bazokamwa oh c'est un commerçant obelika munini oh ba silisa ba ketch na kosomba ba somba ba bilamba ye na mobali na ye après batongi bandako Tshibala komi ko profiter atonga na Lemba mabe ato ti asomi na lopango ba bana ko vanda fois 2 parce que si ba mesana ki wana basala ki déjà famille bisika wana asombi na lopango ngo ba tiango clôture munene ba modifier. Mais aujourd'hui Tshibala touche 60,000 $ étant qu'ancien premier ministre. Il est là. Asenga kutuna na motion moko na parlement ba pesaka bango chaque 5 ans 120,000 $ étant que ancien premier ministre. Tshibala. Motion wana tilelo eza wana. Okomona ka mugo musumbozo abengi batu misatu na buto pa ba validango na au nom de Tshibala et de Matata Mponyo. Bomoni te Matata Mponyo 18 hectares ya mabele o ya sombaki atongi village na ye atongi village
moderne ndenge zalaka na ba Miami. Ay abombi pete alaksi bato. Ah village nanga bisika retraite nanga wa. Ah ouais, ozomona pena ba villa na ba villa. À part ça, université à Mounene, il y a plus de 15 millions de dollars. Mbongo azu ya pabe ba mansane ba sangisa ba mbongo. Ndenge moko na nyoyo. Oyo ancien gouverneur oyo Équateur oyo nani. Ba Manisa. Le Belge là. Walo baka mama na ye moto mwendo, tata na ye Belge. Mais aza mundele misu bleu, ami ye bakate gaza metite. Mais il dit des mensonges que yé abotama en Équateur, à Kolan Équateur, et il y a des Équatoriens qui sont derrière Mouyibia pa en Pamba, à sali zuni à Mounene et à Cimenterie, orgezala qui ya Kabila. Voilà nenge tozo ke na mboka wana na ba Congolais, oyo baza miyibi, baza esprit mabe, bazwa ko lelo ba beta masolo ba Rwandais. Parce que na lobaki to solo masolo yo, lobi samedi to solango. Plainte à Mounene na tribunal de Bruxelles, tribunal de grande instance à Bruxelles, plainte à Mounene. Donc il y a un groupe de Rwandais, bandi sikoyo, qui a infiltré biso na ba compte Facebook na biso. Mais malheureusement, bazo comprendre pe mingi lingala bienté. Vous comprenez? Ba komi ko landela biso na ba kombo lokuta o mona ko okoma kabongo, atiepe longi moko boya congolais, mais il y a un Rwandais na sima. Mais bazo comprendre peu de mission nenge to sala gate makamuni to zolo bate. On dirait il y a un code moko boye caché oyo ba tuchi wana bazo comprendre tete. Ba porter au total 2200 plaintes. 2200 plaintes sur le nom de Congolais au bazana résistant. Et puis ba porter les sous un certain journaliste d'investigation Charles Onana, c'est un franco-camerounais. Ba porter plainte kuna na Bruxelles. Ba Bokecho, ba Eso, ba Yuyu Mutumosi, bango nyonso bazana kati ba plainte wana. Ba Kibu Kimpele, bango nyonso bazana kati ba plainte wana. Alors, lokola ba Rwandais ba komi komeka lokolo na muzindo amai. Aiza bien biso peto la mokate. Biso pe photo la moka. Alors, on va commencer maintenant à faire des émissions rien que sur le Tutsi en français. Ça c'est mieux pour une compréhension collective. Batunion sosikoyo balanda. Ndengeni toko diaboliser bango. Et bisope, oh c'est facile non. Mutu so azo bino lokolo moko. Yope binaka lokolo moko. Pour bina danse moko. Yoko ke na danse musu te osala contre jambe. Donc style na bango wana babimaka victimisé à tout moment. Il faut tozong sa bango ba coupable. Ce sont des coupables. Bango nde baza ba criminels. Tokosala ba émission, il y aura des émissions. Tokosala ba manifestation, ba sitting ekoya. Et puis tokosala marche moko dédié pour na soutenir bato nyonso o bati na arrière plan, il y a baptisation na bango. C'est hyper important. Tovanda boyete, il faut combat zonga, moto wana ya combat il faut zonga. Tovanda boyete, il faut moto wana ya combat ezonga. Moto wana ya combat il faut zonga. Parce que ba combattant oyo babane ko tchatcha ba makelele bozoka bazoloba te parce que kala mingi te enrôlement ezo banda wana France na Paris particulièrement enrôlement ya ba congolais pour na ba élection bato wana siko ngonga balingi balia mufuku elinge koka ngonga balingi babuka kwanga elinge koka boko yeba bango na kosala ba reportage ya minene tozalia wana kozwa tananga pendant période wana na kozwa vacances o bazana réunion siga buena yé pas caméra kutuna bango ba question pona ni bosali boye pona nini bo trahir combat batu wana baza ba fainéants. Ce sont des fainéants baza sune sika ya kozwa mbongo te balingi vie ambiance balingi ngulu balingi masanga baza ne sika ya kozwa su mbongo te. Alors badasuki bakomo luka nani awera bango mbongo na terrain nani ekomaki ono babecha ba concert bapesaka bango 10% po basunga nango batu na Congo. O yoke na Congo te okeno sunga mutu na Congo nengeni kaka mbongo ndambo ababimisaki po na petit moko gelor
Gelor wana makambu ya Sankara deku Sankara pe muyibi so pesi mbonga kolia amemelika Gelor mois de décembre ezaki 3000 yuyu mutu mosi aboyi ko pesa kanyoti wana bazwaki wana na famille wana ya Gelor banda wana mutu yuyu mutu mosi abunga okaka alobaka susu ezolakisa ke batande ngona soko ye na mbongo tandi boye bomona bizalele mbongo na France ya pasi ndeko mbongo na France eza pasi koleka bamboka nyonso Europe mbongo na France nazolo bezali pasi koleka ba pays nyonso Europe. S'il y a des gens qui souffrent pendant kozwa mbongo eza mingi na France ozomona eza na France mbongo ya tellement passe na France mbongo ezali tellement passe yango bomonaka basi mingi ya ba congolais baza na poto basalelaka mbongo oyo bafutaka bana bamakelemba orke mbongo wana esengeli obombelaka mwana ntango akoma na 16 ans akomi kopase conduite accompagnée soit mama to papa ozosimbisa mwana vola na 18 ans mwana passé permis na ye asombi voiture ake université tala bana mingi ya bakongolais bakendaka université te mwana kaka soki akomi kaka na deuxième po biso ezalaka troisième, deuxième, première eza lokola sixième des humanités biso toza inverse ozomona alors mwana so akomi kaka na quatrième des humanités akati na ye classe akomolanda mama na ye na mosala ba femme de chambre kotandaka badra okomona ka bu akomi na bébé na maboko abu abunga bana baza na échec sur tout le plan bana ba congolais échec yo ki mwana nini ya congolais abimi docteur na année mwana nini ya congolais abimi officier militaire na année ya umoni biso bana biso roi bazo réussir tokoma ko bomba bango même ba photo na ba Facebook to tchaka soute to pekisa bango pe basala ba compte te donc eza passe na France eza na reçu tout moko te na bana ba congolais ba parents ba congolais bazo ko aider bana na bango te eza mabe tala bana onga ne balataka tala ka bana ba congolais ningi balataka bino mto bobanga ba congolais Paris ba chaussures Jean-Marie Weston John Loeb Buena Boye Church wana batata mwana yebi kutu soulier te chaussures de ville te alata na noté mwana non alata cravate ta koksi 18 ans bana ba congolais na France balata kaka ba survêtement parce que ça ba solde surtout kapa era na 30 euros survêtement ozana moins 100 euros osombi yango misato bwageli mwana chambre na ye bana balata kaka nengwana na solde tala bangwana bake kosomba ba basket ya ba solde bana ba congolais balata ba chaussures te bazaka classe te bazaka élégante voilà ozela mwana congolais tataka muda yebi cravate ya nini mwana yebi yango te ya mawa eza mawa tosunga bana biso bazala malamu bokomi bescro bino ba congolais bokomi bescro bozozela kaka belection ya belection ngonga tokolia Moïse Chapo yaka mbangu na Paris tobombelo esika ya kosala mitinga wa nani kuna no failo akufuta akopesa eloko te chilombo wani ulo kutatuani eloko oyo ba congolais nyonso bakomozela na France yango wana mawa mayanga ni so eza na ba congolais basofraka mingi na poto na koloba baza na France so eza pena ba congolais oyo basofraka mingi et puis il faut pas que nous remonte un médecin parce que mitou wana na moni ese beba na France yana ba congolais a réussite bazate ba congolais baza bina na ba mbongo ebele baza soute bazate to tigalika na ba vagabond yo bakena ko mela masanga pa jonga chaque jour baza na bisika kolala te na bande ko luka chambre d'hôtel France Paris soki o Léotondité eza ville moko très difficile à vivre
Paris au monde à Paris. Bate bele ba ya Paris bakima bakenda ko sala demande d'asile libanda. Ngana oluka chambre d'hôtel ezaki à peu près 23 heures. Na ya obwe plein. Webi ba osani. Mutaye chambre zate. Afuti 10 euros po atikala na kati ya lopango ya hôtel. Amati ba vitre na ye. Alali wana. Tala ba mituka batu balali na kati ya ba mituka na bango. Na malili eza libanda. Akamatika bulangeja finigi boy. Azane siga kolala te. Awa na France. Yango sozo ya na France gondeko. Kuzaka na bitiri te go nazaka na bana mai nanga mo kuna. Bana mai no balala libanda. Yaka na mbongo no ya hotel ndeko. Yaka na makoki na yo na Paris. Ona zaka na bana mai nanga na Saint-Denis so na ye staff ndeko. Bazalaka ne siga kolala te. Ezana bandako ezanga ba wese na Saint-Denis wana. Ezana bandako ezanga ba douche. Ezana bandako a poids bafutaka na bango eloko te. Congolais zana ya aventurier. Congolais za stable te na mentality na nzoto. Oyo ngana oyebisa yo. Tsa yango na mutu mukolo ya Paris komeka kosala aventure wana te. Ona zana bana mai na nga. Nga so mutaye pa na nga mutu na nga. Aosepela. Aoyoka penage na yaki Paris. Po nini naza mutu moko na lingaka makamalamu. Na boya ka makamabe. Parce que d'abord il faut na mi lingana nunga moko. Avant na bando linga bino, faut na mi lingana nunga moko. Anga moko il faut na mi linga. Faut na za na bakara bien, na za na ndako bien, na za la marié, na za na bana batanga na ba école privée. Na liaka bien na za na bambongo na poche. Donc ngai na lingi ngai na za la boye. Bo siko so ina moni o mwana mai na nga siko ye. Na ba moi mai pena il faut sepela. Moi ces jours na 2 jours au beta. Faut sepela pena na l'accès pena yagi pananga. Moni po ina milingi na nunga moko. Bo so na zuyo siko mutalibanda na baki su esengo na la nango yo po sepeli. Menga mona na olala isika salite na milingi te. Na zane sika kolala te, na zana permis te, na zana voiture te. Na zane loko te. Est-ce que na milingi d'abord bongo yo ko ya pananga na kolinga yo. Na komono ndire komi embêtement. Aïe. Ah, écoute, on a relié à goûter ça, malonga te yo so ego baksama. Et c'est comme ça chez les Congolais. Soyez prudents, les gars. Et batouana baza komi komisa mi yibi à cause ya manquement. Bazangi mingi, bazangi tango molai. Bazane l'autre côté. Bazane l'autre côté, ezo poussé bango na makambo mabe. Bomoni vidéo na refasa ngote na otigango. Na koyela bino na webisa bino ke na yebisa ki bino nini. Ba miyibi balingi ba la mukalo kwa ba fleur e bimaka na esobe. Miyibi wana. Mais to sangana kate biso na bango différence yena. Différence ya mvimba yena. Nazaka ne sengo mingi. Nazaka vraiment ne sengo mingi. En dehors ya rapport mapping, rapport aux Nations Unies sur le Rwanda, malgré tout, ils en ont officialisé, mais il y a des déclarations accablantes sur le Rwanda, qui est Bilamba M23 la takana ba minduki na ba mituka, c'est le Rwanda qui achète. Ça, c'est vraiment un pas vers la victoire. Mais, tokenena na l'élection, tolongo la chilombo bongo, topona mukonzo, penda koyako, kota na parlement a engagé guerre na Rwanda. To betaka bango de baboro. Uganda Rwanda to sangisaka abwe. Kiyoki ya mbala moko to lekani. Po trop c'est trop. Ba utoke ne mbanda kati. Ngana sepele ngabe aloka ba kembanda ka ba mama na biso abeyenga. Ba ko sala na kimia po botela malongeza na ngote na mbandaka. Po batu batonda libido non. Ba me makasu e utaka na nzela Angola kuna. Mutu nyo conseiller nyo so ya chilombo na makasu na maboko. Yango makasu ngo bokelela ngo banani yango kuna. Oh la. Ba mama Equateur bo sali malambo kimagi na zamba. Bo sali malambo kimagi na sobe. Soka bo zalaki pemela batu wana banga batikela bino bazemi. Balinga batika bazemi lotoma. Bato batonda libido. Ngana go sa voyage te sans moi c'est impossible. Nako
ba voyage nyonso na sala na toujours na mwasi nanga so moni muta voyage ka ye moko c'est kaza sûr na bisika zokende c'est kaza sûr na bisika zokende ayibike kuna ya ngana zana ngantaba matiti za kana ngo mokili mobima mna umona nga matiti kuna na kolia non batu bana libido na mboka wana bato pe na bazana na yebite bazana machine moko boye soki kaka paye la muki oh non 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 mbongo ya mabe na batu misuba bongi na mbongo te na mokili batu misuba bongi na mbongo te na mokili ba wuti olongola bino pe notification ya achat d'armes ono il faut notifier ba arme nini ba série nini ba numéro nini ba arme marque nini ba longoli conseil de sécurité longoli yango moi Biden ninga vanisa ki bangote yo siniawa yo keba ozaka mingi na Chine na Russia olingo ko mona malamu ba longolo mwa bitumbu ya mike ba pesa yo o mokonzi longola ngai bitumbu vanda wa sinie siko États-Unis a biga wa ko investir na ba domaine belé na Congo. États-Unis est le seul pays au monde oyo a tonga ta miri école en Afrique. Miri école en Afrique. A salé la biso école mogweza na bandu no babenga ngo école à baba ya mission beno. Eza démontable. La seule chose aux États-Unis a sala na Congo ya ngwana. États-Unis a tonga eza démontable école wana ya bababa na mission beno soko longwe bandundu ville à 2 jours de Massoua bokomi na mission beno po bokene direction Bakata Bulungu Vanga Nka bakote kuna donc voilà balongo le biso sanction siko total là Chilombo somba minduki bisiko lingi États-Unis moko bisiko kenda yaza premier vendeur azana ba usine salaka mindoki na wenze tekaka premier vendeur ya armes deuxième Israël troisième la France quatrième la Belgique somba keyo somba Chine kuta oya kotikela yo ye moko somba 22 chasseurs soko lingi pe o somba ba modèle ya ba français ba MiG ba Mirage ezana ngwe belawa Olinyo kendo so ba Sukhoi 25 modelo Matiseke kendo kokita soki na Rwanda ezana ngokuna na Russie pembeni kutu na Zelensky kendo somba yaka nango Maroc auto somba 15 Sukhoi Algérie sombi 27 biso somba 30 po Angola zaka nango 6 to somba ngo 30 na Angola yemo ko banga po soki Mathieu Panzani boy ezo sukula kaka Nesika to akolela ba beti biso na Rwanda ba beti biso na kanso ndireba na mai to benga na na Paris on doit faire quelque chose pour na bande ko na biso oyo ba déposer les bango ba plainte na tribunal de grande instance à Bruxelles alors tozo ba plainte wana na masekité. Ça, nazolo baga likolo parce que je n'ai plus de temps. Naza juste une pause na ngonga musala. Mais demain je ferai vraiment une émission dédiée pour na makamboyo. Tokoloba, tokobengana et on va chercher des voies et moyens makanisini tokozwa par consensus et lokoni tokosala mikolo koya. Parce que ba tout tu wana na moni ba komotsa lokolo na muzindo. Photo laksa bango ke buzoba oyo bazosala biso pe tozana buzoba wana. Ba organisme nion soyo ezana Belgique ezana France ezo soutenir ba plainte wana botalaka ba kolo nango bazana basi ya batuti donc c'est connu alors toko dénoncer bango na makambutu toko dénoncer bango na makambutu toko sela bango ba sitting liboso ya lopango na bango bo nanu batikala ko mona to sala ba sitting na ambassade mais mbalo toko sala ba sitting liboso ya mapango na bango na ansi quartier mobimbe goyeba muto azala ka boye muto mbalo nansi tozo koma na degré moko ya suka. Voilà chers amis, to komi presque na suka ya vidéo yo. Nazo ebinoka 30 minutes. La vidéo ba 30 minutes. E umela rate.
na yebisa ibino bo désactiver ba abonnement nyonso bozwa ya ba émission ya musique ya ba mbutali kaso ya ba désactiver longolango parce que ba vidéo mingi ya makambo ya malamu bazosala ceux qui funguli YouTube eloko liboso ezo bimela yo ba musique o faire lobi boy longolango désactivité biloko wana longolango ezo memela ba retard o zanga ka information pamba baninga bazo komaka na ba information. Il faut au s'abonner à la émission ya minene. Car aux arabes na émission belé comme à so funguli YouTube musique na musique. Alors longola biloko wana. Kamata otie France 24 abonnement OK. RFI abonnement OK parce que chaque émission est banongoleka yo ozala bénéficiaire en motali boso. Ya musique ozana tina ko s'abonner na émission ya musique te. Parce que aussi longtemps bateau yo nyonso yo baza ba amina yo baza abonné na bémission musique et bando yelo yango moko automatique soko lingo lekisi yango soko lingo koti otali soko za na besoin de détente otali soki te oleki na yo mais ko tiango priorité te na kansi to yo gani donc ba mama mbandaka bosalaki malambo kimaki na sobe po bato wana libido baza nango pardon alors na ko solo na bino li solo ya ndeko oyo alingame mabiso na ba campagne ya Moïse Katumbi. On n'a pas besoin de ça, hein? Pero Luara muluba me ngana kombo nguna kamo nguto tata na pesa ngunenge nini yango na Pero Luara. Ah no muluba kasa wetu mwenetu uchi mwenetu tatuani kombo wana ya Pero Luara. Ah, na biso balube ya rakate ndeko. Na biso balube ya rakate. Pero Luara azana États-Unis actuellement, azana États-Unis. To yebisa ye atika mama obomba mabomba. Biso toza ba resistant to bomba magate. Mutu nyonso ayebi ke ndeko Lubwele azaka na Paris. Ye il faut apesa ka esika vandaka. So azana noko penda ki alingasa la guerre na Chilombo apesa esiga vanda. Ezate que nous on s'en fout. Ok nous va aux États-Unis aux à Londres Italio wana vina yo. Zomon. Wana vina yo. Sozu mukanda okomi ko voyager nango yebisa batu ke bana mai na za esiga boy. Comme ça ozana position na yo. Parce que mutu aseli yo makamunyo so wana c'est Moïse Katumbi. Mbongo nyonso ya séjour na yo banego liama c'est Moïse Katumbi. Alors oza journaliste indépendante, toza journaliste ya Moïse. Parce que mikolo yo kaka makamba Moïse ye émission na onyo se komika ka Katumbi na Katumbi. Ah onana mara so ibongo to bando sela ko be mission po kima pemba la moko longo na ba masolo wana. Moïse atongeli yo ndako, asombeli yo voiture, a faire voyager o ya na poto. Akimisi yo kutu. Po Moïse mudakimisa ye bazoela visa na Zambie. Bazoela Pero visa na Zambie. Biso masolo wana to yebi. Siko bata aner babima bazoba. Babi ono loka ke Lubumbashi makamba Moïse Katumbi tanga ozonga toka ngena aéroport Angile. Bakati nzela ya Kasumbalesa nzela ya Bilanga Masango. Nzela immigration tembe ya Bilanga Masango. Babetela ye déjà entrée ya Kasumbalesa na Ndola na ngambo kuna ya Zambie. Tanga bibi na ngambo ndola kuna na Zambie batie na jeep mbala moko Lusaka avani moi une semaine benda atamboli naye anera yo ono Pero azata zongite fabolia ye trop tard siko ya kumaka Jason come please mikolo muso yo ko anglais ninga koma na ye ko lo ba anglais Jason come please, give me my paper, please. Nzambe Congolais soit raté à Zui Mouyaka, Zui les 30. Bon, bah, manga Zui Moussala à suivre Hermogo.